totondi bino botondi bino bayebozwi bakwa kolanda biso obanda kona bino bokolanda biso na France bokolanda biso na Allemagne pe na Londres wana komona ba combattant penza bazaka mingi batiaka télévision pona kolanda masolo ya mboka. Au micro, Zabongo, Mam Africa, Léa et Peka efface le tableau. N'dengana toujours que tout le monde a droit de dire un mot pour son pays. Mokula lelo tozali pena na esengwa koyembela bino papa Henri Petit mingi pe bamona ekala moto a travaillé mingi penda na politique ya mboka na biso tokosola na ye mingi par rapport à actualité mon pandi ko to komona ministre ya finance a bloqué mbongo ya lobiete ya mbongo ebima ifo ya chana no mokolo te banana na ye et pourtant chef de l'état pa ko benga tout moment hein après si ba injonction na ye ba ko bimisa mbongo mais ya lobi il faut azala kaka to komona ya bakali eko salama mais aussi par rapport à mariage il y a FCC cash 1 an déjà bato bakolo ba été mariage ngo eko simba te po ete FCC ya kangi pe makambo ebele za na ngambo na ye akotika penza cash bakoka ko travailler le linge esengélité wana ezali maye eko loba mingi na mboka mona mboka Henri Petit Boni. Merci beaucoup toza malamu topesi bino pembote mingi na bato nyoso bakolanda biso topesi bango mbote bisika bazali. Mwana mboka Henri Petit mekano pour tuna ozaka na ngambo ya FCC ozali toujours wana topolongwa. Merci beaucoup pour la mutuna mingi bayebi que nazalaki na FCC mais soki na zamwa musika na FCC parce que oyebi tango tozalaka bisika moko ta musu tokotaka na ba réunion ya bureau politique ba makambo tosengaka FCC asala surtout côté social na bandai ko insister mingi et bandai ko sala maté bon na monique tina na insister mingi hein na kati ya FCC ça a été mais officiellement na longité le ko la pe coalition salami toza famille moko na cash bon toza na situation wana ya stand by na koti mingi lisu makambo ya FCCT parce que bayibi position nanga tango na yibisaki bango na bik mboka etambolaka na les social ce que vous allez la politique c'est d'abord les social n'est-ce pas ce que vous avez la politique kaka po ba monaka yo otambolaka na ba na mituka kitoko kozala na basi ya kitoko eza objectif au peuple aza koselate n'est-ce pas politique finalité nango ezalaka les social ce que vous avez la politique oyebi finalité ya politique te vanda na yo na ndako sala musala mususu parce que ce que côté na politique ezali pour osala kaka na lobi bien kaka les social parce que politique ezalaka te pour etindaka bato na babar ba ambiance ba non la politique c'est les social elingo ba nini bana bakutanga na bekoli ya ndenge nini n'est-ce pas hein bakosisa pe ba classe ndenge nini l'état akosala que so bana basisi ba classe bakoya kozwa ba misala ndenge nini ba industrie kokota na mboka wana nyuso ezali les social ba hôpitaux ezali les social mutu lelo so aza malade po abika il faut batinda ye na hôpital nini ya kitoko pour que mutu wana za mutu ya l'état ata salaka te parce que même na poto bafuta ka ba chômeur hein pourquoi biso pe to futa ba chômeur te mama toza na mbongo ebele ngana kama kutu que baloba bi que au budget ya mboka za ya 10 milliards ngana baka non 10 milliards 11 milliards yango te soki budget muke to koza nango eza 50 milliards dans un premier temps toleki Angola toleki ya Rwanda toleki ya bangu batu nyoso wana il faut toleka ba on a budget mais ba konzina biso balukaka mbongo malamu te ba seraka ba viste n'est-ce pas pour que mbongo ebima ebele mbongo ezebele mama ba milliards de milliards eza na mboka tu déjà bandi na ko serrer ba vis mais on les a kitoko hein ngai awa
moment moko nazalaki mandataire ADF ya OCC nazapeka na OCC mais na structure mosusu ADF ya OCC nasalaka ndenge nini mpo namatisa salaire ya bato naseraki na serré mbongo ye kokota nga moko nazaka auditeur hein na yebi ndenge nini bato ya OCC basalaka misala na bango bisika ba fraude ezalaka bar tant on a commis mandataire pe na komaki ezali administrateur directeur financier na administrateur directeur financier il faut azala na misolo ebele mpona kosatisfaire ba exigence nyonso ya office mais soki fraude ezali na ndenge nga na yebi ntango nazalaki auditeur hein na kosala mosala na nga malamu te naza mandataire c'est-à-dire l'état atinda ngai mpona bongisa na secteur na nga na kosala ndenge nini bato nyonso nayebaki ke baza batiaka maboko na banini nayebishi bango na binga na komi awa tia maboko na kangi yo bayebaki nga très bien déjà ntango nazalaki auditeur babi oyo lokwa komi na finance surtout sali makambo to banosala kala aokanga biso c'est ça il faut l'état azalaka na mwa autorité hein likolo ya bato ya misala na ye likambo monene ezalaki bato bakolobaka efatia kozala na autorité ndenge nini donc AFCC nde kodomine bango nde bazwi baposte ebele bakoyoka mpenza faci te mpo na oyebi liso mo bekala mingi te ezalaki ndeko Shadari mwana mboka Shadari akepa ministre ya justice abi ke yo ngam na peki bonga ngam na chaki kombo na yo na kati ya liste oppose la ministre ya justice okoyoka faci te na bongo mboka kotambola ndenge ni nayebi ndeko Shadari bien po biso tu na kati ya tango tozalaka na FCC hein ngana zolo ba ntango nazalaka parce que na poussa na galisu te parce que eza dossier munene e ko kana émission penza te tuna kaka ndeko toko ya soko makambo Shadari wala waikuna ngaza mutu naza pe criminologue mama na kosela ka mutu likambo te soko eza bongo aza fautif na yebi malamu parce que tovandi nga nazaki na FCC parce que na longo na officiellement te hein mais na sepela te que bayoka nga te na matière sociale soki naza kokosa tuna ndeko ben tuna ndeko nani Koko Nyangi j'insistais sur le social. On ne fait pas la politique sans le social. Parce qu'on ne fait pas la politique pour enrichir des gens. On doit enrichir le peuple. Le peuple a la malamu, a la banzela kitoko, éclairage a la kitoko, école ya bana, a la kitoko, ba université, a la kitoko, armée, police, a la kitoko, a la bien. Donc, tout ça, c'est le social. Tant que vous avez ngote, ça va vous rattraper. C'est ça la question. Ce que vous avez ngote, vous avez la politique. Est-ce que vous comprenez? Maman Gana Zalé, on a 3e cycle, il y a université, na science politique. Donc, na zolo ba makambo ngana yebi. Et puis ngana pika kayango. Ngata ba nomenga tant maman Mayuma ke na présidence. Nana koma ki DG Zanga. Na sala ki mikolo boni pour que na matisa salaire ya bato. Na matisa on a 350%. C'est-à-dire que vous avez $100 comme na 350. Si vous avez $1000 comme na $3500. Yango pe ba futa kango ti lelo oyo. Même na mokonza sika otoza na irisasi aza ko futa yango. Mais salaire yo tiepa nanga. Mais na zoki mbongo na pi mama. Na Fonds monétaire international. Na zoki yango na Banque mondiale. Na zoki na Banque mondiale te. Na zoki yango awa mbongo mboka oyo eza na mbongo. Otiki ba stratégie ni pour ko kozobimisa mbongo. Expertise. Parce que mingi batiaka batu baza na expertise te. Hein? Ah, tout ça parce que retour à de l'ascenseur, c'est-à-dire le qu'on a tiré kuna ya bozong silanga, hein? Mbongo. Ça ne marche pas comme ça. Surtout l'imboka. Mais tel a le na OCC Mobimba. Nana sepela kanangate. Na tika pe souvenir. Hein? So na za ko côté a mutu nyoso ko respecter nga ko pesa nga mbote ti lelo maman. C'est comme ça qu'on doit investir. Lelo lobby mutu ko boyela mona nanga musala zate. Parce que babi papa wana sala eloko moko oto ko bosana ka yete. Ba président na biso il faut ba sala bongo. Na ebite po na sala ngo ponga na za chrétien. Bo soki toza ba chrétien lo. Bo tia batu nyoso ba chrétien malamu na ba gouvernement. Hein?
ba chrétien nyuso malamu bocha ba na gouvernement d'ailleurs bible lui que soki boche bato malamu population za kana joie eza na bible mais pourquoi ba tira ka biso ka bato mabe hein makama mbongo ya finance ya ndeko Sele ndengo lobi wana Sele ministre Sele atazel aza hein leki na mbula mais aza papa na responsabilité papa Sele atiami wana pour être la poche na été pour être la poche ya FCCT ata la poche ya KHT aza ona pour être la poche ya population mbongo yaza kosala maximisation hein eza pona population eza pona chef de l'état te eza pona premier ministre te eza pona ye moko te eza pona population basala misalo population alingi pour que mboka na biso ezala pe lokola poto hein tozala na ba o babengaka ba biloko social OK na hôpital okofuta te hein donc nyuso ba mutualité ba biloko c'est ce que nous attendons de l'argent oyo Sele akoko ko drainer c'est-à-dire hein ko benda po kota na trésor aza wana pour que budget ba pesi siko ya 10 milliards ngande ko na impeti na bi papa Sele eza muke soki 11 milliards eza muke il fallait banda soki eza muke mingi na 50 milliards ça va proposer ba budget ngona mituna rezaka kana ba ko proposer to bazaka nango déjà quelque part bon mususu bon moi makambo billet to bimisango awate mususu pas mususu ezalaka ba imposition hein ba fonds monétaire international ba organisme belé ba ko même ko sabino que salaire ya mutu boye hein et les cas $250 ti même si tu as un bon tu ko futa mutu na même 500 600 yuzo kata biso na 250 points donc tu as moi ba pesanteur hein ya libanda na yakati est-ce que vous comprenez yakati oui yakati bato ko maximiser peut-être ba recette makasi bazate pourquoi les sous parce que mutaza ministre Songolo n'est-ce pas na secteur naé il faut asala recouvrement makasi mais atia bande ko naé kaka est-ce que bande ko na bazana obligation résultat non alors na structure Songolo yo teka bande ko na yo titi yibsanga obligation résultat ko sala wapi pour okuna bia ndeko nanga musa akolongolanga jamais atana salibo nyoso wana ezotia biso na libulo tolingi ke so baza ko nommer bato ba tenir compte d'abord ya méritocratie équilibre kutu provincial banini wana eya kutu sima mais d'abord méritocratie mama ona méritocratie ndeko sobe biso Moi, je petit, na moi dans le passé. En 2011, je me souviens, au Bané ko soutenir bato mingi bako ko voter président Kabila, l'ancien président Kabila. Lelo lobi ke okomi déjà okomi le kolomo na kati le kolomo ko libanda pour le bako sous-pendant na FCCT. Sikoyo bato yo ebisaka bango wana ke bo ba soutenir ko encourager bango ba continuer ko soutenir FCC et pourtant paye sous FCC ngo pendant 18 ans to peut perdre 18 ans pendant qui a bato ba ko ba mi lelo to ko ba bato wana nini bato il faut ba soutenir politique ya social tout simplement est-ce que vous comprenez nga naza politicien na tango moko boye nazalaki na regroupement politique Songolo FCC n'est-ce pas mais maman nazo kosa yote na kati ya bureau politique moi ba réunion na koti na bureau politique na loba boye na lobi soki to sali social te et ko rattraper biso ba yoka ngate ngana bien rattraper biso nyoso zoka ba nungu nyoso parce que tango sali social te population bi que président Sikaye azana volonté ko sala les social bato ba okenda wapi et pas président Sika c'est logique olingo sala socialité nga naza mutu na tangi pona sala les social mais na kuti bato basala ka les socialité to vana na bango hein baza bandiko nanga to koboya na te n'est-ce pas mais makambo eye était ya bango kempeti alobaki oko utuna président Minako ye moko azala témoin soki ngana bana ko loba biloko wana eloko nini bane ko zanga penza na ngambo ya FCC pour ko concrétiser penza désir ya peuple congolais mama ngana vandi na bandi musala o epa maréchal azaki na
côté fort naïe, peut y avoir faiblesse naïe. Est-ce que vous comprenez? Mais côté compétence, wana mutu akoko sakana na bisoté na l'ère maréchal. Tu as une compétence wana na majorité présidentielle. Mais c'est comme si batu balingi teke balingi au traité na batu baza compétenté. Bazo banga bango. Parce que les msou botieye mutu wana na poste, mais il faut bon pesa obligatoire c'est que non le quoi il faut ora vite ya kabiso. Mais mutu wana ceux qui ont conscience aso sa musala ndenge o basala ka musala a sepeli sibinoté, hein? Bon CP là ngai naza compétent na ngina sala musala lokola l'état lingi mais yo lingi ke nazwaka na tindelaka na komi pe ko iba et ko rattraper ngai un jour nazo semer mabe ozo comprendre nga prêcher biso lelo to pesa ezandenge nini oh papa peti ya kala to ya sika yo ebisanga so ngana sina iba tango zo matsa bato salaire bakoma malamu lingi lo bani mama tango zo longola budget ya entreprise ya kiso ina to pesa ka exemple neti 10 milliards au commission on a 60 milliards au sali mabe pour que bato bazala bien nana ngo talaka parking ya OCC ngamo kutu nazanga ka parking ya kutia voiture n'est-ce pas tuna bango nyoso ba voiture na voiture parce que mpeta sala le social est-ce que ça mabe na niveau ya likolo yo za ministre de finance ko sala socialité hein oza chef de l'état oko tinda batu na yo basala le socialité pour que mboke zala na mbongo mingi to ba le société obier moko on a tra oyo na l'air ya Palinx mbongo ekomaki tellement trop ba banque ekomi ko boya mbongo ya onatra parce que l'équipe trop place à kotiango ezate est-ce que toko commander ngwana te hein onatra obo so benga soki SCPT soki SCTP hein onatra ngape ngana sana OCC bo soki na FCC baba ke ngana zwa ministère ya finance naza ko envier nde pesa ki au poste te wo pesa au poste te non maman tala ngana za ressortissant ya mai ndombe na Oshwe ti lelo oyo to tikala ko zwa ministre te. Est-ce que ça bien? Pourtant, nous avons siégé dans le bureau politique. Est-ce que ça logique est que na statistique na bino bote la paix ah province nini territoire nini tikala non ko zo ministre té Oshwe ezana na tana ministre mukolo moko mais nazo siéger bazo benga ngale msu na ba réunion bureau politique pe na zo loba yango mais bozo salela ngote. Est-ce que naza incompétent? Na la kisabino que naza compétent parce que bo pesa nga entreprise na tika basango na entreprise bisika nyoso na lekaka na tika ka sango ya bien mais ba président de la république soki baza batu bakozwande batu ndengwana président Kabila lobaki azaki na azangaki batu 15 menga na zalaki naye akanisa kinga pona nini parce que batu musu bazo tia kal balingi te ke batu ya bien bakota na ba structure wana il faut to bango solo bon soko moni place bazo linga yo toza mutako ozo pesa nyoso pour que mboke bonga bazo linga yo tiki na olongo te mo tiki bango travailler na bango pe moi mingi hein pourquoi seulement on attend non balobi bo bi que un chef de l'état il faut zalaka toujours naye est-ce que vous comprenez nga Kabila zaki chef de l'état les lois zate oyo mususu il faut pena sala naye na benda na malema ezako dulikamba obenda na te biso toza ba chrétien normalement tokoza na opposition te est-ce que ozola nanga bien un chrétien ne peut pas être dans l'opposition. Président Sikaye, nako tosaye, nako pesaye, ba vie nanga, soka lingite, est allié, ngana bombi ba vie. Mais jure ko rattraper est allié. Biso oyo nyoso, tuna bango nyoso batu FCC. Tuna atundu. Atundu. Pongana zalaki président ya ba extra parlementaire ya majorité présidentielle. O alandinge za atundu. O alandi atundu eza Musa Kalema. Ngam dans sa structure wana. Mais badjo nanga mibale baza nomaki déjà bango mais nga moko titulaire bazo nomé ngati ça dit à quoi et ça dit à quoi bayibi ba compétence na bayibi crédibilité nanga na matière de gestion partout où je passe mais anko bon siko so batu balingi batu compétence te bolela ka kembo kezokufa hein ngana place ya scellé tokobanda na 50 milliards au salipe faut pas 80 milliards pour un début et je sais comment je vais m'y prendre maintenant nimengi mwana mboka Henri Petit nalingi na tuna motuna par rapport ya mariage du FCC Cash déjà 1 an mais mileleza mingi batu bakolela mingi même si moko les 24 normalement il fallait ba poser pierre
président Fachi, ancien président. Mais et salamité, c'est comme si moi, guerre froide coréenne, na kati ya FCC na cash. Ndenge tu koloba makamba ba ministre, bon président Yemoko hein, aloba ki na Londres que batu musu batinda bango pour que hein, ba gêner ba action naï. Ba ministre belé pe baza ko non biso tozali mais ba biso que awa to salate. Ça c'est ça vient du président, ça ne vient pas de moi. Bon yebisa nga mariage wana et continuer. Ngana oloba non. Bakati tant que yo moko ya FCC déjà lobi que aux alliés anciens au commun la famille à coalition ce qui bakati pena mariage wana au commun te que avenir ni toko réservé pour na FCC parce que pouvoir les communes ngamba ya cash et continuer kana ngamba cash pour biso to sali faut pas. Il faut qu'on dise ma berreur. Pour biso, tu vas déjà pour prévenir que. Jour moko, hein, tu continues na réunion bureau politique. Na lobby bonabi et bandeko tokeba ndenge to tinda kaba to balo na télévision hein et c'est pelisa ka population té. Toko ko lobaka te ndenge baningo ya biso basolo baka na TV. Ministre moko azalaki wana n'est-ce pas na utanga kombo na yete boye bien azalaki wana à se sentir visé pour yenda loba soka zo lobondira zo gangela bana na ye na TV boye bien mais tango papa Chichi azui ba fonction awa akanga gite bakanga gite hein ba humilier ye na ponga na ba na bi un jour ça va vous rattraper. Il faut respecter le peuple. Est-ce que le ministre Ndengwana a voté la ngana miso? Tant que tout ça la sociale, tout ça la socialité, muta social ailleurs, comme ça, beaucoup comme gêné parce que à cause de l'adhésion populaire. Est-ce que vous rendez service à la nation, au peuple? Pas du tout. Tous à la kimia, tout peut ça chance à Salam Moussala naye, hein? Tout sungaye, tout le monde va se retrouver. Bisonio se retrouver. Sauf que tout ticket à Salam Moussala qui toko, tout le monde va se retrouver. Voilà. Oui, qu'aujourd'hui, baton milité, baton dingue vraiment pour répondre à Penza. Na Ozaki Mitona Bisso, merci na Fleurette qui est derrière la caméra. Un mot de la fin, papa Petit. C'est vrai qu'on change déjà, on change chemin na yo. Un mot de la fin. Tu as changé dans tout ça la coalition. Hein? Mingi balinga ngate, na yebi bango parce que bon, biso tout peut tout ça na ba spiritualité ndinga na za chrétien. Mais mingi peut baza ba chrétien té. Pourtant poseki na FCC wana, poseki ka chrétien. Naza toujours chrétien. Mais yobi que place chrétien azali balinga gete. Est-ce que vous comprenez? Place chrétien parce que biso ba chrétien tu as ka ko bebisa misala na bango. Bitumba mususu yangwana. Alors na kamwa kate na regeta kate po na kolonga nga pe chrétien te. Yambalo nzambe mtaize ko Fachi mtakoma president. Na lubia na tikali ko lota tan ndoto moko ya Fachi te na yebi wana ko nazoka nde côté na bino no Fachi. Mais eloko na yebi que prophète moko na Ghana. Hein? Président Kende Kuna avant comme président a Kende Kuna ko sambela kuna. Prophète on a biso abi que tant au rozongela biso wa tant au ya prochainement au ya en tant que chef de l'état. Ngam na lubia ngote. Bon, mutu ndenge wana uko respecté été. Amen. Hein? Donc ça fait le président Fachi ba chance. Ouais. Et surtout acha ba chrétien. Yé moko pe aza chrétien, acha ba chrétien ya malamu, ba chrétien ba bundaka, ba yibaka ko bundela peuple. Le kola soda penza. Hein? Nga moko d'abord. Un grand merci à vous, très chers internautes de Congo Impact News. Mingi vous s'abonner, mingi vous partager, vous s'appelle l'émission Oyo, beaucoup mais la vidéo numéro est affiché. Un grand merci à Fleurette qui est derrière la caméra. Un grand merci aussi à mes fans, les fans de Même Africa, au Bolon Arabiso partout. Bino bo soutenir Arabiso, to pesi bino pena matondi, mingi faut soutenir Arabiso pour Congo Impact News et Kende Dibo so sofi nzambazongi mon kwa yote très prochainement to okuta na Pati Sumbu na pesi bote yo zomi bongo na montage. Bye.